Kali, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ngapi naza très bien par la grâce de Dieu. Nzamba zo batela biso, voilà. Alors merci na abonner, nzamba pambola bino bo s'abonner tous massivement na Victoire Cuisine TV. Alors sans plus tarder, na ngito partager thème na biso ya lelo ezali tika bango baloba yo talela nzambe oyo abenga yo. Alors te prier, Seigneur, parlez-nous au nom de Jésus. Natiki debi pe fin un moment na maboko na cher Saint-Esprit yonde inspiringa ba malobani on enlobana bala na yo afin que tous allons vraiment encourager, fortifier na kombo na Yesu. Merci tendre Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors, tika bango baloba yo talela nzambe oyo abenga yo. Tika bango baloba yo talela nzambe parce que na mokili oyo ndeko na ngai toza mokili moko oyo eza na ba combat makasi. Alors, mutu moko te akosepela na oyo zo sala. Ekozala na batu ndambu o bakosepela, batu ndambu pe bakosepela te. Alors yo talela nzambe oyo abengi yo. Talela nzambe oyo a inspiré yo osala eloko moko boye ya malamu. Talela nzambe oyo atie yo posa moko ya malamu ya kosala makambo malamu. Nzambe oyo apesi yo idée to pe posa ya kosala malamu, nzambe wana aza na yo atiki yo te. Ako continue na yo pona toujours kotambusa yo pona toujours kolakisa nzela. Alors yo tika batu oyo bazolo baloba. Mutu nyonso tende ya kolinga yo ndeko na nga. C'est impossible batu nyonso balinga yo. Ye bango okozana ba opposant na yo kaka. Ba opposant bakozala. Eza lozo sa malamu ngo emonani opposant otika la ka opposant. Ya konzima teke osali malamu. Akoya toujours ko critiquer. Akoya toujours na maloba moko ya découragement pour a décourager na likambo ozo sala. Eloko oyo ozo sala o sante ki na kati ya motema na yo question na sala eloko oyo ekoza malamu eloko wana continue ko sala ngo tant ozo mona kezo ke le bien nzambe bazo mimonisama loboka nzambe pesa liko na yo continue okoza na nzambe pesi yo osala entreprise okoza nzambe inspiré osala maison moko ya orphelinat pona kosunga ba orphelin okoza nzambe pesi yo initiative moko pona kosunga ba fille mère okoza nzambe pesi yo pona kosunga ba veuve nzambe ko inspiré makambo ebele. Alors tant nzambe pesi yo vision apesa la provision. Tant oza na provision za na vision yeba ba ennemi ya vision pe baza. Ba ennemi ya provision pe baza. Ba ennemi ya vision ba ennemi ya provision baza banani. Baza bato ba ko telemela yo po o avancer te na mission nzambe pesi yo. Pour osala toujours décourager ba rememelo ba parole moko ba découragement pour o se décourager o tika mission wana esuka na nzela. Alors ndeko nanga kolimba te kolanda maloba ya batu oyo bayaka na ba découragement te. Mutu so ataloka ba bien lingaka o te. Mutu modèle wana kolanda etaza pharisien. Ngana benga bo ba pharisien. Alors to tanga parole de Dieu na Matthieu chapitre nango 12 to bandango na 10. Bible ici biso boye. Et voici ils y trouvaient un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus. Donc, Yesu awa, isa histoire oyo, Yesu abik seki muto zaki loboko ikauka. Ezaki Yesu akende kote na synagogue. Na synagogue tango kote na kati wana ezaki na mutu moko zaki na main sèche, azaki loboko ikauka. Alors mutu wana zaki wana ba pharisien ba moni mutu wana, ba esiko kotuna Yesu. Ah siko. Est-il permis de faire une guérison les jours des sabbats? Est-ce qu'ils ont permis ko guérir mutu na mukolo oyo ya sabbat? Est-ce qu'ils ont permis? Pourquoi? Parce que Yesu a une mission o nzamba pesi ya ko bikisa ya ko kangola mission na yango wana ya ko kangola batu. Alors bango ba yebaki ki mission na comme ils avons automé maintenant nous question piège pour total à ceux qui se décourager ne to retourner on a parce que sabbat na Israël sabbat ils un jour en repos ba ça la eloroté. Alors même ba tout dans Yesu comme ça ba tala ceux qui ont lobani to a osala musala wana mission na yo yele ki to osala ngoti to oza décourager. Mais awa siko Yesu azom seli bango. Yesu siko alobina bango awa alobina bango. Il leur répondit, lesquels d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse les jours du sabbat, ne la saisira
pour la retirer. Yesu abi na bango nani mokati na bino soki jour ya saba azaka na brebi moko siko jour ya saba brebi na kwei na libulu. Est-ce que autika brebi wana bongo a sauvé te pour eza jour ya saba? Et puis sikoyo Yesu alobi siko combien un homme vaut-il pas plus qu'une brebis? Abi combien sikoyo mutu o à l'équipe aza na valeur donc plus aza na valeur pour les brebis. Donc à quoi na libulu babi qui s'était to ba sauver été na pas sur aza nango. Ce qui bino nyama kutu brebis à quoi na libulu bozo ke ko sauver jour à sabbat. Et bon siko mutu o à l'équipe brebis na valeur babi qui ça été. Après siko Yesu abi alors il dit l'homme étant ta main il étendit et elle devint saine. Alors Yesu a eu sa mutuana so to bandeli mwana sana Yesu siko alobe na bango eza permis ko sala bolamu na mukolo ya saba. Après Yesu siko a yebisi mutuana sembo loboko na autant sembo loboko na mutuana biki. Après na se aba yebisi biso les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de les faire périr. Ba pharisiens to ba moni bongo ba siliki comment Yesu abiksi mutuana. Ils ont jour à sabbat ko bikisa mutu te faut muta souffrir à bela zaka na maladi so ka kufa parce que ils ont jour à sabbat ba ko bikisa mutu te comment Yesu akene ko bikisa mutu wana yo excuse et au sala ke tant ba moni mutu wana biki ba pharisien bi lobi ba bimi ba ke sala réunion ba lukane nini ya koboma Yesu ndeko na ngai Yesu asali bolamu mais bolamu wana ba tu ba pharisien ba moni mabe ba ni ba boma Yesu. Ceux qui Yesu kutu mwana nzambe malamu nyonso sala na mokili o ba pharisien ba nzima te ba luluka ndenge nyonso ka basala Yesu mabe bolamu ya Yesu ezako bimaka mabe pa ba pharisien bongo yo nanga toza bato yango na ndeko yeba mona mokili oyo makambo nyonso ndo sala eza na bato ba osepia na eza pe na bato ba osepia na bango na ngote eza na bato ba oyina eza pe na bato ba olinga yo melo mona yebisa bato ba lingi yo baze ebele bato ba yina ko baza mukie tant so koza na 3 4 d tant so pe moko yango na komitungisa manga te pona bato ba oyina yo koyoka souci to bela ba tension okomi ozoko kolia te okomi journée okomi trop chargé na ba pensée à cause ya mutu wana ka moko na zo yina ondeko che musika azana musika kolanda ete kotia matoi na otoyoka alobi nini aseni so ozolanda oya lobi oka obela ba tension okufi ya tikali Yesu andolanda ba pharisien te ba pharisien bande kolanda Yesu partout bande kote kasi Yesu andolanda bango te Yesu moni ba pharisien ba osama kana kuna Yesu akekuna ke otala makamba ba pharisien ba osala participer abanda retourna ba question non ba pharisien bande kolanda Yesu. Alors kolanda bandolanda Yesu bandolanda non po ba bomo la mitema mais po ba tie ba piège ba luka moyeni ni ba ko sala Yesu mabe. Yesu azaki na tante ya kolandela ba pharisien balobi na ngani nini bayoki ba salinga boy bazolo ba nini kuna bazoli poni bazoli na babo manga ake bino ba pharisien boni na babo manga boy bobo na mitema na bino Yesu ande kolanda ba mote Yesu ande ko te ya toujours abi ayiki pona ba brebis perdu ba brebis bazaki perdu nde Yesu ayiki pona kokangola bango ba pharisien ande bato ba distraction bato pe bazo lina yo wana lelo o ba lingi yo te bazo sepete makambo sa baza ba bato ba distraction baza ba pharisien kolanda bango te yo continue ko sala musala na o nzamba pesi yo poni Yesu ande lo bake mon père qui m'a envoyé il est avec moi je ne suis pas seul parce que ande ko fixer regard na vers Dieu vers le Père tout puissant vers éternel Dieu des armées o asinde ki Yesu na mokili o yango na pe Yesu pe alingi pe ngana yo pe totalela ye total elaye total ate ba pharisien total ate bato bazo critiquer biso bato ba yina biso ba royina kaka pe ba o ba linga biso ba kolinga kaka mais biso miso nzeli pa ya Yesu ba o ba lingi o bazo ya wana bazo piso ba conseil bazo féliciter bazo encourager yo zana ba mo bien kanga mana ba ngondi Yesu akamela ba disciples parce que ba disciples bandeki ko encourager Yesu bandeko féliciter Yesu na miracle bandeko sala bandeko zana na Yesu tamu nyonso. Et tu as un OPCP conseil parce que c'est qui n'a commis qui dit ça. Malgré tout, aïe, baki nyonso, mais en épée koyo kaba conseil à ba disciple. Donc, c'est ça. Ba o bazé qui ba pharisien bande ko tchola Yesu ande ko kipe ba ntando tika mo mupandi. Malgré tout, ba mo bande ko landa Yesu. Pourquoi ba tché ba poser ba question piège.
yesu ande kokipe bango te ande kotia makambo bafarisien na motema na ye te sino te elingai kodécourage alingai kocontinue mission na ye te parce que bafarisien objectif na bango ezalaki badécourage yesu azala décourage atika makambo azosala mais yesu akipaki bango te atiaki makambo ya motema te yango moni yesu alongaki ntina suka abikisi biso asopi makila ne mpona pardon ya bapeshe na biso akufi mpona kopesa biso vie asekwi mpona kopesa biso vie éternelle mpe asisi mission amati likolo mpe atikali na biso. Donc ndeko na nga soki yesu atiaka makambo bafarisien bande koloba makambo na motema mais yesu nga aza découragé parce que bible lobi yesu azaki 100% humain 100% Dieu. Partie humaine bande kosala tant que mutu bande kosala 100% homme 100% Dieu. Donc côté na ki mutu bande kosala côté ya bonzambe bande kosala yango moni yesu alongaki pe yo lelo yo lelo oyo ngana yo yesu pa pesi biso molimo na ye oyo saki toza 100% batu toza pe 100% bana nzambe molimo santo wana azosunga biso po tolonga na bitumba oyo eza na temps oyo alors ndeko na nga elo ngana osenga yo kaka yo talela nzambe kolanda maloba batu te ekodécourage kosilisa mission na yo yo okata ngo na nzela yo talela nzambe talela nzambe pe tia matoi na yo toujours epai ya nzambe pe na maloba oyo malamu bato bazopesa yo baparole ba encouragement baconseil bafélicitation na bareproche yo kango pe salela yango oyo bayaka kaka mpona kodécourage yo koyoka bango te oyeba bafarisien ndenge nini farisien mutu mabe oyo ayaka po oyeba yeke aza farisien aza mutu azoluka détruire yo akata vision na yo na nzela mpo okoma ntina suka te oyeba ye ndeni bafarisien bayaka toujours na bareproche jamais ofélicité yo na makambo oyo ozosala ya malamu aofélicité yo te aomemeloka toujours bareproche aofélicité yo te akoyaka kana yo osali boye eloko basala yango boye te yo osali yango boye mpo anini yango ye aoyaka na bareproche jamais ofélicité yo ye bana aza pharisien aoluka toujours adétruire yo mpo okoma na suka te ya mission na yo pharisien mosusu mpo oyebe ndeni aoyana kaka andofélicité yo andoconseille yo te osala mabe osala malamu azofélicité azobete maboko azoflate yo alisuka nango mpo omona makambo ebebi ntongo babebi ntongo omoni nga na osala boye mpo libolobe te otonde kobanga na biso ye bango aza mabe aza pharisien ayaki kaka mpo adétruire mission oyo yo nzambe apesi yo. Alors na kati ya bato malamu mpe bazali oyo nzambe atindi esquisse mpo baencourage yo mpo bomema mission oyo nzambe apesi yo ntina suka bato wana bakoakompagne yo eza banani bato wana oyeba bango ndenge nini plutôt bayaka na conseil na bafélicitation na reproche omona oyaba félicitations vraiment ma soeur mon frère eloko osali eza malamu mingi nzambe apambola yo ale wana félicitation conseil sur quoi awasko continuer boye omoni il faut améliorer kote oyo il faut bongisa awa ezokende yango bien il faut bongisa reproche sur quoi bani andeko soki ozoloba na omona neti ozosala mwa boye to soki ozolamba eloko to soki ozoteka na mona neti ozonéglige place mosusu konéglige wana te place wana ezosala bien te ndenge ozonéglige bongisa boye. Mais sinon, oza dans les bons. Moni bato malamu oyo bakako ba disciple o nzamba tindi po ba encourager yo ba accompagner na mission oza nango. Kangama na bato modèle wana, zala na bango bien, considérer bango parce que baza moko o nzambe apesi pardon, apesi yo po bosa la mission oyo munene o nzamba apesi yo. Ko négliger bango te. Alors o baza ba pharisien o boyaka na ba reproche na ba félicitations sans conseil sans reproche na ba o bazo yaka ko ba pharisien ko reprocher o kaka ba félicitaka o te pona ba monyo sosala ezaka mabe reproche na reproche ke bana ba moko landa makambo na monte ko tia na motema te so ko tia makambo na motema okoya kotika mokili oyo avant mission na ope suki na nzela bango batika li yoki alors ko tia makambo na motema te ko kipe ba mote yo talela nzambe oya tinjo na mokili pe ezala malamu na bato o nzamba apesi yo po bo mema mission o nzamba atie kati na yo po vision wana ekokisana. Alors ndeko ko se décourager te yo o balinga ko te muso ala muka to itana bina linga kote muso akoma otonga wana na linga ke kutu te kolela pona mote ko tala te poza pharisien obongo na kate autika na nika bongo yo tala nzambe parce que pharisien objectif neza a décourager yo mission na yo wana kata na nzela. Alors yo ko kipe wana te continue musala ozo sala
continue à mokolemba te, continue musala wana. Ko se décourager te ko batina tika na nga ko tika te continue parce que na suka na ngo gloire ezali, na suka na ngo makamalamu ezali. Tala Yesu ande ko landa ba pharisien te malgré tout bando lande partout ba andi mana bango Yesu te me ba landa kaka Yesu. Ba yaka na po ba bongo na te me po ba poser ka ba question, ba po reprocher kaka, ba critiquer kaka. Donc Yesu ando occupé ba moté, Yesu ando talela ka nzambe oya tindeki ye mission na ye ekokisama pona kokangola biso. Azaki toujours koza préoccupé pour les disciples na o balinga ki mingi o bande ko accompagner na vision o to pe na mission o azaki nango ya monde ko lelate ba o balinga kote kotala bango te koyoka pete makamuni bazoloba yo tala nzambe pe considérer ba oyo bazolinga yo bazo encourager yo bazo conseiller yo pe bazo critiquer et bazo reprocher plutôt bazo reprocher to pe bazo ba critique na ninga bien. Donc c'est ça, que Dieu vous bénisse na lingi bino mingi. Vous allez bien, vous abonnez massivement na Victoire ya Cuisine TV. Nzambe pambola bino, zala na courage, ko banga ba pharisien te, ozana Yesu. Yesu a pesi yo mission azana ya tiki yo te. Continue musala na yo, bondela mingi pe, zala toujours l'intimité na Saint-Esprit et ça la ke olonga. Que Dieu vous bénisse, sende to monani, mikolo ezoya. Ciao 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 ciao.